Awa naza niveau ya Sakombi, place où on a découvrir après bien sûr passage à Mokonzamboka na Kanluka. Na découvrir ba câble oyo bozali komona oyo nyonso ba câble oyo na mituka wana eza ya projet oyo ezalaki ya ko électrifier Kanluka. Ba câble oyo esali 2 ans na mituka na ba lumière biloko nyonso esali 2 ans biloko oyo ezali ya ko servir 30 000 ménages s'il vous plaît. 2 ans bato baza na mindate mais 2 ans biloko yango yo eza na kati ya kobeba biloko bozomona oyo ezwi ba millions de dollars oyo toza na kati ya kobebisa ekokoma neti ba maison préfabriquée bino bato bolobaka faci beton alingi peuple na ete tala ndenge azotya bambongo mais ba ennemi na ye bazolinga que peuple azwa mwinda te. Je pense que ezali dossier tofongoli tokomeka kolandela yango pour que bao bazali impliqué bazala sanctionner. Parce qu'il faudrait koyeba que on ne peut jamais laisser peuple là souffrir pour quelques têtes seulement. Donc eza dossier moko très sérieux. Dernièrement bomonaki ba vidéo etambolaki quelque part lisusu bazola sa ba câble ba biloko les longa moko na kiti. Boyebi que biso tozalaka très crédible soki to kiti c'est que likambo ezali awa. Donc bokozwa temps ya kolanda makambo nyonso oyo pour que ensemble ngana bino to trouver ba solution. Donc nazo interpeller ba konzi nyonso président Oyanga, honorable président et assemblée nationale, honorable Mbos